Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir, la grande famille des MK Mbelou TV officiel. En tout cas, aujourd'hui, c'est déjà le 15. Aujourd'hui, c'est le 15 février 2000, pardon, le 15 mars 2024. Une journée pas comme les autres, une journée où vraiment je tiens à dire un grand merci et puis je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de plonger dans notre contenu, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous qui a récemment rejoint la famille en cliquant sur ce bouton s'abonner. Vous êtes la raison pour laquelle cette communauté grandit et prospère. Merci à vous. Je crois que vous avez déjà vu sur notre titre. Nous allons essayer un peu de parler sur la vidéo que vous voyez là. Vous voyez la vidéo que vous voyez à mes côtés. Cette vidéo a fait ce qu'on appelle une pagaille. La vidéo de Gianni Faye. Bandegonanga. Nathalie vidéo au lobby na leli na binzambe na ngai pour anini boy. Mais connaissez un peu de réfléchir tous ensemble. Moi, je ne pense pas que caméra ou eza caché et que vous allez balancer et que vous bougez raté. Je ne pense pas que la vidéo ici eza vidéo ou eza caché. Ozomona ke ba explication eza vraiment clarté. L'explication est vraiment clarté parce que il y a des gens qui disent non, eza caméra cachée dans la chambre. Caméra cachée dans la chambre parce que bâti caméra cachée dans la chambre parce que batu so ba osama makam na bango eza ba private donc batu ba omonango. Batu ba omonango to boité. Moi personnellement, je pas aimé ce que la brune a fait. Comportement nae parce que tout le monde liloté zali banda kala. Ndenge babandaki ko potana na ya Gianni ko boake biloko libanda tout et tout. Je ne suis pas contente naie ko côté là la brune té mais je suis au milieu du village tout réfléchi ça ka exacte so to monika elo moko boe pouf to jump mbala moko na conclusion. Nous devons réfléchir la famille. Nous devons réfléchir parce que tout ça ba intellectuel. Disons surtout que vidéo cachée, caméra cachée, jamais boujak. Et zoomer, peine longia montune, zoomer longia. Il y a faille. Et puis la dame là, moi, soit là, ti, oazo ko checker Gianni. Ils ont la brune teint, so botale longina, ils ont la brune thé. De l'autre côté, na yo ki lobby, maman na biso anima kwaka la lobby, ils ont théâtre. Batumsusu baboyango eza théâtre te poso eza théâtre elekelaki na chaîne nini to côté nini. Effectivement ezala nango. Bosali pe théâtre boye mais moi contre tant caprice technique to boyokani susu te moyen eleka eza te. Ezalaka. La brune asalelo moko ya mabe makasi o mutu moko te asepeli nango. Malgré il y a quelques personnes au bazolo bake non. La brune o la saliwane zaki kaka vengeance ya ba makambu oyo ya faille asala ki pe basi mususu nde la brune ayeko sukisa la brune ayeko sukisa nako nini la brune ayeko sukisa nako comment je peux dire ayeko sukisa ngo nako sala o nyoso sali ya Gianni wana. Donc tout le monde pense que non. Et l'ombe c'est ko pour Nathalie pe vidéo mon ko la brune lobi ngai nde ata basali nyoso tu ngane mtu na simbi soki nini ndenga na vidéo wana Nathalie ki ndenga lobi ata basali nyoso ngande mtu na simbi ya Gianni quoi ndenga lobi na vidéo na ye ke ata batu basali ndenge nini ata basali nde donc batu wana za basi quoi basi ya Gianni misusu ezalaki omona bazotindela ye ba photo ya bana na ye tout et tout ka ndenge ezalaka ntango olingi papa aza na bana okoma friendly na bana okoma camaraderie na bana
O bando linga bana wana parce que balobi olingi soso linga pe match. Donc la brune na ba dire na ye yango moko ka ndezo kangai. Mais comment la vidéo o biso nyonso tout ozo kolobela. Vidéo où la famille n'a rien à voir avec la mort de Yadjani. Pour deux déjà, il a mis balé quand ils ont l'accès ça y était. Pourquoi? Parce que la dame où a zoko checké Yadjani wana eza y était la brune. De deux, caméra de surveillance. Ba posant au côté mon biso toi ba artiste. Ba poser caméra, mais caméra wana ils ont bougé. Yon basala ngonde ni ke boujaka. Basala ke caméra wana e boujaka ou bien tende ni. Et là on a lingana comprendre yango wana soki eza que batu bazoloba nde batu zoloba wana ke non la brune bomi mobali ye penza kaka nde mutu ye penza kaka nde mutu. Faut faire la part des choses. Totalaka ou makambo tozoloba etant que ba intellectuel est-ce que eza boy. Likambo na so ça la analyse est-ce que eza boye kota la kaka caméra oyo yo ezomona na ke eza peut-être théâtre ndenge bazoloba wana parce que ozomona Léa Yadjani azo simba longi po lela pour ma ami se bima ki penza pour Yadjani eza un grand acteur Yadjani eza acteur munene ba rôle nyonso surtout abande ko incarner un très kitoko. Barol nyonso abande ko incarner vraiment kitoko makasi on dit makutu te ozomona ke caméra penzi bendi yeti na elongi taneti abwe caméra surveillance jamais koki zoomer ndenge zoomer abwe puis akufi donc tozala kaka teto ya kaka bibudiki biyaki oyoki ka mutu moko alobi likambo to omoni kaka image moko boyale yo bandu koloba na ndenge na o sans pour autant vérifier sans pour autant faire de recherche et ça biso passe et ça biso vraiment passe makasi ko perdre mutu munene boy ko perdre un grand acteur un père de famille bana 9 wana tiki na mokila lelo o koboko la bana eza facilité koboko la bana na mokila lelo o eza facilité la famille je vous jure c'est vraiment difficile la famille et puis ça passe peu mawame to sani bateli biso na ebite soki chaîne o ete ekotisa ki vidéo o bango bazwa ki yango wapi pour vidéo o déjà so kaka ba archive kezaki théâtre te so ba archive kaka bimi kezaki théâtre te vidéo o ekoko kotisa la brune prison ka vidéo o comment mutazo ke na kokufa lelo e koma na ebite soki android batsalela biso ezaka nini lelo e komanda ko ezozika ole boluka solution boza babazelo boza soki nini boya ko boma moto wana bino bozo filmer po botia na internet mutu akwei na nzela azoyoka pasi yo po ya osata ba first aid wana ndenge za ba premier soin Mutule msusa kwe moi crise neti ndeko na biso otote komona na États-Unis un jour à fête en plein spectacle à Kouéaki. Ce passe là qui crise. Bah tu vas filmer au lieu de venir bon bah on met comme ça premier soin avant ambulance to ba docteur baya mais bah tu vas filmer to luka to changer mentalité na biso. C'est vrai que nga nazo lobango nazo répéter. Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour la brune. Je ne suis pas contre la brune. Mais je suis au milieu du village. Kota la ke ba acte o a posé eza ba acte mon côté o
moi si okoki osala mpona mobali na yo soki ezaki kutata muta bikolo on allait comprendre que ah salango bongo po baza bango ekolo moko te mais mwana tata na yo tata na Congo osali makambo osali boye et pourtant nalandaki na video moko la bruit nazo kumisa ya Jani abia Jani afutela bango ndako na Congo bazali na mama na ye aloba bolamu ya boya Jani ko ata la video mona omona bazongisi mikolo abwe la bruit nasalaki azoloba ke no basi ye mutu akomatela ye aza te basi aya Jani nyonso tu bayeba yango ke ye nde mutu ana liloba suka. Oui, c'est normal parce que toloba yango papa aza na mama na ndako ata papa aza na basi 10 mama oyo aza na ndako aza okwa aéroport avion ate décollé ekei neti boye oke Congo Kinshasa oza na Congo Kinshasa mpo kende États-Unis combien d'heures likolo mais avion wana ekofinir toujours par koatterrir nde yango wana mais ezosala biso pasi point mosusu na ngai nalobela lelo namoni ndeko moko pour éviter otanga bakombo ya bato ya minene na mboka apesi contribution na ye mpona matanga ya Jani $10,000 na $10,000 wana de son vivant so bopiaki yango po biso toya na biso nango te bino bato boya nango de son vivant so bopesaki $10,000 wana est-ce que alinga azonga suki ovanda pa la brune $10,000 wana bopesi azonga na ye ata Congo ya Jani azalaki mobile moko corpulence fanda alobaka bien display bien na ndimi te ke ya Jani na Congo wana par semaine alinga bando ozanga ata $100 non bateatre nyonso bato nyonso tu bakompani nyonso tu ya production eza na Congo wana elingaki kobanda kobenga ye mpo aza acteur plein acteur complet de son vivant tolingaki ye te de son vivant toedaki ye te sikoyo lelo akufi deja balive mate kita baanalyse mate kita ekoaboutir na eloko te sauf que bato nde totikali toyeba kovanda na bato yo mutu oza na libala moko boye ezosimba te lelo makambo lobi makambo lelo makambo lobi makambo olobi te navanda kaka mpo na bana baloba baza na bolingo mpo na mawa te balingaka mutu mpo na mawa te olinga mutu mpo na mawa to onga libala na tozala na biso kutu te navandaka kaka mpo na bana ovandaka kaka mpo na bana ah nzambe na ngai peuple congolais nayebi te nzambe so asala biso ndeni tozalaka na compréhension ya biso moko ya ndenge na biso moko compréhension na biso bacongolais compréhension moko elemba compréhension moko ekenda soki gauche na kobenga soki ekenda droite nayebi te la famille ezosala pasi makasi ezosala vraiment pasi makasi komona makambo oyo ndenge ezokende boye video oyo il ne fallait pas babimisa yango pour moi mpona ngai il ne fallait pas babimisa video oyo parce que bato baleli komona video oyo eloko nga nazolobela kaka ke nazomona ngo keza nango ya solo te eza video oyo ya lundi te lere ya Jani akufi la fille la dame et puis ndenge caméra wana ezobouge ezozoome caméra oyo eza caché ezalaka batelemisa yango esika moko excusez-moi caméra de surveillance babenga yango batelemisa yango esika moko ezozwa ezocapturer makambo ezocapturer mais oyo biso tomoni oyo ezozoome non
Soyons sérieux, la famille. Soyons vraiment sérieux. Sorry, tu mets un peu. Que ça, là, analyse. Non par sentiment. Mais tout ça, analyse et tant que bateau, bazo raisonner. Il y a des gens qui bana. Maman, ba boko li bana bango. Bango moko, hein. La brune pas pour beaucoup là. Oh, il y a des gens bango. Mais ça, tu billet moko, hein. Ce qui 4, bah comme 4, hein. Avantage, c'est ça que bango kuna apporter le quoi, bah ça un avantage. Nde yangwana mais sinon te ba on surtout ba mutu na mutu tikali siko yolela. Voilà la grande famille de MK Mbelu TV officiel. To yaki juste to meka ko solo la total nan ba paramètre wana nyo surtout est-ce que ça vraiment ya solo que vidéo wana selon yo mtozo landanga yebisanga vidéo ozo mona o eza vidéo ya lundi to eza vidéo o esesa makala so tali peut-être vidéo o ya jani ba uto sana bana nzembo afali o papa o tala o mona ya jani longeza ya kovimba eza ya kovundumuka o biso ba konto loba mona na santé za ki kitoko pour sope kitoko mais so tali na vidéo wana o ba uto sala na bana papa ya nzembo afali wana sika. Au moment que vidéo na ya jania za pal le quoi moi soit bota banzo bima mpepe so kazo ko s'entretenir bien te donc toti ka ko ya so mutu akufi to komaka toze bateka ba vidéo na ba makambo nyo so to sala eza ko affecter bana jani bana na ba okola bana na nsu baza mikolo bazotala. Merci la grande famille de MK Mbelu TV officiel. En tout cas que mon Dieu puisse vous bénir de partout où vous êtes. Je crois que si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez. Ça nous fera énormément du plaisir. Et si vous avez des suggestions ou de remarques à nous faire, il y a notre numéro qui s'affiche là. N'hésitez pas de nous contacter ou vous pouvez juste laisser sous le commentaire. Ça va nous parvenir. Que mon Dieu vous bénisse et je vous souhaite déjà en avance, bon début, il y a week-end nabino. Bye bye.